Jour na mutu nyonso oyo akolanda émission na nga na mokolo ya lelo. Nga mama Bijou d'Or naza vraiment na esengo te. Naye kaka mpona kotia mémoire ya ndeko oyo azalaki vraiment cher mpona ngai. Ndeko oyo azalaki famille, azalaki ami, azalaki nyonso vraiment mpona ngai. Ndeko na ngai ya mwasi na kombo ya Pélagie Malonga. Nayeba ye azalaki locataire na ndako na nga na matonge na Irebu A37. Batu bayebi. Nanu namona te locataire na propriétaire. Ba coopérer makasi boye. Na bandai ko coopérer na mama Pélagie ya makasi. Natinda ba voiture mama Pélagie a gérer la kangai. Atale la kanga ba chauffeur na nga. Alandela nga makambo na nga boutique ekoyinda. Mama Pélagie kende tala kuna babuki boutique tala kuna bazongisi. Donc tovanda ki vraiment famille bambula na bambula. Kozanga lelo mama Pélagie esalinga vraiment pasi. Esika nyonso tout problème ezanga kate. Ya zalaki mwasi matata nga pe nazalaka matata. Mama Bijou nazalaka difficile à vivre nanga. Ndenge moko pe mama Pélagie la même chose, mais en tout cas biso mibale bandaki penza ko simba. Bandaki ko simba et compréhension koki koya, mais to tikala ko sala échange ya ba parole te. Que son âme repose en paix. Ok, vraiment avant otiki bana. To bundana na bana biso batanga classe ya malamu. Bana na yo, oh baza bana na biso. Batangi ba classe ya malamu. Nanu basilisi ba école na bango te po mama pa sepela. Na pa somoni na bana na yo. Lelo ok otiki bana. Vraiment nazana eloko akoloba te baloba nyonso ka eza mokano wa Nzambe. Mais ça fait mal. Ya ozanga mutu azalaki cher. Pona yo mama Pélagie tiete nyonso pona nga. Grâce na yo ndenga na yeba lelo mama Nadine. Nakomaki na bino mibale na Congo. Bino nde bozalaka bandeko na ngai. Bino nde bozalaka nyonso na ngai. Ah, ça fait mal, ma belle mokonzi. Que son âme repose en paix. Ma belle la lelio mingi yaya. Na lelio mingi Nzambe apesa kimia. Natie moi ba image to sala na mama Pélagie. C'était tout pour moi. Olongwa ki locataire okoma ki famille. Olongwe na Irebu A37 mais ozala aka nanga. Yo nde ka muto memela nga ba travailleur. Yo ka muto pesanga mama Nadine. Yo ka muto sala nyonso lelo koko kende kuti salité liboso lopango modèle ko sala ba travailleur nga na zangi lombe. Na zangi lombe. Que son âme repose en paix mama Pélagie. Botala ba image. Ya ndenge tozalaki. Tozolia, tozoseka, tozosala ba photo. So na kei Congo na memi biloko ebele eloko moko nga naza nango ndifo ye pe na pesa ye. Ye pa bande kolinga bongo tolataka ba complet. Mama Pélagie na bossa na ote. Toute ma vie c'était tout pour moi. Otike nga mama Nadine. Esika ozali lingaka ka tozala malamu parce que eza fruit na yo. Nzambe ayamba molimo na wakanisela yo ata bolamu moko mama Pélagie nga na yo to bande ko kende kopesa ba orphelin. To s'organiser to sali ba t-shirt ba nini to ke ko kabela ba orphelin na ba fête na ba le 25 décembre. Ozaki mwasi akokaba. Obandaki ko aider batu. Nzamba kanisela ona bolamu yo sala. Bana batikala na kimia na kombo na Yesu. Potala ba image ya mama Pélagie. Toza ko sala kaka. Tozali kaka ko kanisa mémoire na ye. Azana na morgue programme na nebimite. Tokoyeba kaka ba programme. Et puis ceux qui a kolobezali
tokoya lisusu kaka ko annoncer na batu nyonso tu boyebi mama Pélagie famille na ye penza proche ba mes condoléances na bino balobaka ke tolingana ntango toza na bomoi soki moto akufi ekomaka nango trop tard ba mes condoléances na bino esika bozali bana bozala fort bozala soudé bokangama libela na libela bami na ye nyonso batu na ye nyonso oyo bayebi mama Pélagie na souhaité bino ba mes condoléances de ma part biso surtout mitema ezoki ba imanja mama Pélagie oyo azalaki ma copine oyo azalaki mon ami oyo azalaki ma sœur yango botala et puis nzamba yamba molimo na yo na kimia. D'abord kombo nani? Kombo la ngamba mes États-Unis. Bon, tombolé sur les bien, très bien. Très bien. Oh, tu étais carrément sur la bourse à $15, hein? Ah bon? C'est aussi bénéfice. $5. Bénéfice, quand même. Et en tout cas, bien, ça se passe comment? Très à l'aise. Donc, ce qui fait la carte de compte parce que ça va dans le bloc belé. Ah bon? Et vite dans le bloc belé. Merci, Pena Maman. C'est canef. Occasion, la champagne occasion à notre tombola. Pendant qu'il y a le 7 juillet, le 10, toujours sous ça. Bateau tout le monde a été pour cadeau dans maman. Maman les choses pour la champagne. Oh voilà la miliki, la bidon, c'est vieux, vous voulez la moite. Ouais, babi bana photo. Moi, l'Allemagne a fait le problème qui chasse à Tanga, il y a la première, on a décidé. Donc, chez Vidor, nous sommes les alliés. On dit du vin au Comela. Donc, on va dire la plate à Kimia. Donc, on s'appelle la montée. Mais comment vous voulez dessiner d'ailleurs, à partir quand il y a la publicité, il y a ça décidé. Alors, là, tu as la pilote qui tout pour pilote, il y a décidé. Donc, nulle part à elle, quoi. C'est vrai. C'est une maman que je me donne. C'est une maman que je me donne. Marie-Lise! Ngo muta ndenge ni nango va couper zo kita bosa la place à boye muta ndenge ni nango. Est-ce que ça normal vraiment? Muta zo servir ba tu couper zo kita e pour pamba to pona kanzo to ne nyos. A ote ke son zo to be bilo ko lia. O ezani. O eza place à mana poto, eza place à ba jeter. Mama yimbi servir kizangi na yo servir. Ezandenge na ikaza la papa. Mais maman, je ne sais pas ça va remettre sur ma casse. Ah, tu as décidé, hein? Tu as décidé, hein? Tu as la vidéo pas boyer. Ça, c'est ça, il y a une sauce. D'ailleurs, la sauce, tu as maintenu la vision. Finir sur boyer. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été ça fait que la maison est battue. Kadila, qui est pour la zone à l'angaï. Elle est à l'angaï. Sur les nana, tu as construit la boutique. Parfait, la main qui a aussi qui a sommeil à avoir parce que c'est intime. Parce que dans ça qui n'a autant voilà, nous sommes intime dans la yango. Parce que qui ont avoir dans la noce. Artiste. Oui, bazuwa. Papa ça lelo lati boye. Ngala lati boye. Faut ya nani, faut na yo. Ça fait un faut quand on oublie. Babi toi ma passe na maman. Ya boye bazuwa. Papa ça lelo lati boye. Ngala lati boye. Faut ya nani, faut na yo. Ça fait un faut quand on oublie. Babi toi ma passe na maman.
ya boye bazwiwa mapasa lelo yo lati boye nga na lati boye foti ya nani foti na yo oloba su te akinoka matata chaleur te chaleur ezalaka te acclimatiseur ezali sozala na climatiseur mama Pélagie ayaki visiter mama Bijou malingi naye koloba te allo mama Pélagie oloba su te akinoka matata chaleur te chaleur ezalaka te acclimatiseur ezali sozala na climatiseur mama Pélagie ayaki visiter mama Bijou malingi naye koloba te la plaque le bidon aussi nazalaki na ingénieur naye sikoyo na flaque na biso sikoyo nakomi kokende mama yeno kolela ndeko yango ya kufaki donc najourna na bien malamu quoi soki kosala baséjour ya bien alors faut quitter le rendez-vous à concept eza na sécurité eza na sécurité makasi tolombayo elengi soki tozoya bamamindele tika bachinois donc bina clé quoi bina fini eyokani bonne journée à tous merci maman obini toko natina mabiga ko ya lobake projet à Libanda. Vraiment, merci la Fondation Bidor, la famille Bidor. La kanisi bomoni moi geste la biso to salika ya ruke ni neboti toza devant orphelinat toyeko ya kotika biloko na orphelinat. Alors yango wana tofungoli na mutuka po toke bandokitisa biloko nyonso tokotika ngo na kati so pe toki na kati biloko yango nyonso ndenge ezali na baseke ezalaki asali ezala vraimen kama ya mingi ya koloba eza te ya mingi ya koloba eza te famille Bidor nzambe asala te koma monene tokende liboso mpona lokumu na Yesu. Merci beaucoup.